bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandinyon so yakala, bienvenue na ba onyon so ya sika. Kande tolobaka na bino toujours et encore boyei malamu na chaîne nabiso ya Inès NM officielle. En tout cas, bande konanga soki ezamba la liboso et salemi que non oya kokota na chaîne nabiso ya Inès NM officielle. Kande tokendaka nango na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non. À chaque fois que Inès NM officielle a banotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, les alara toujours devoir na biso. Tokoti kobo yango te pe tokoti kala na biso ko wanga na ngote po toyebike eza musala na biso. Tozo continuer le lokaka na dossier na affaire ya libala ya mwana ya Jibempiana kande boyebi toyebi biso nyonso. Samedi nde ezalaki libala ya mwana ya Jibempiana bandeko na ngai. Makambo ezali kanye ya ebisaka bino Kongo na biso eza Kongo moko ezalaka toujours na ba problème hein bolimbi sipo na mama kelele talaka nazotambola eza mwa bongo. Alors toye lelo lisusu na ba révélation mosusu toye na makambo oyo Roger Ngandu pe aye koloba aza na ba makambo ezali makambo ezali bandeko na ngai avant na tiela bino nanu ba makambo yango ya Roger Ngandu oyo auti koloba ekozala bien na sensibiliser nanu bandeko nyonso oyo balandaka biso. Donc soki ezamba la liboso esalami ke non oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officielle. En tout cas na pete nyonso na kitoko pe na gentillesse na osenga na yo s'abonner massivement. Tango zo s'abonaka bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officielle a robando tiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Vous informer c'est notre devoir. Torobo ya te toko wanga na te pe toko imaima te po eza devoir na biso. Bino pe de l'autre côté bo la biso kaka ndenge esengeli bo partager lenga vidéo bo commenter lenga bo aimer et ko salanga malamu. Voilà. Tolanda nanu ba discours ya bandeko na biso mosusu concernant surtout et encore libalango ya mwana ya Jibempiana papa chéri papa Salvatore président surtout ya BCBG bandeko nanga awa toyoka ye makambo oyo azoloba na côté na ye tolanda nanu. Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau de Carreau Vérité. Bien sûr, nous commençons par cette bonne nouvelle. Papa chéri à Balissi. À Balissi, dégâts. Vraiment, Daïda Salim son honneur. Félicitations à papa chéri, c'était vraiment super. Donc, et s'il est non donc dégâts. Le premier épisode, bien sûr, Gabriel Chitende, félicite papa chéri. Ouais, Chitende Gabriel, il était au Canada, il était aux États-Unis, il nous a assisté à Lubumbashi, mais il réside à Kolosi. Et puis, silence à Gabriel, Chitende trompé binoté, à la homme de surprise. Quand il va frapper, Erten s'est aux à la souriant, donc tombé. Alors, monsieur le Dirkab. T'inquiète, carré. Ça va. Alors, monsieur le Dirkab. Ouais. Après le mariage d'Aïda, les affaires continuent. Aujourd'hui, c'est le plus grand rendez-vous de la République.
après le mariage d'Aïda. Les affaires continuent. Aujourd'hui, c'est le plus grand rendez-vous de la République. À l'Atmo, la ville était pratiquement déserte. Donc, à partir des 19h déjà, on est à l'Atmo du Pullman de Kinshasa. Et le 5, c'est confirmé. Le concert qui a été avorté. Donc, on récupère la situation. Le 5 déjà à Radisson, et puis il y a Colosi, et il y a Paris aussi. Donc, Paris qui est confirmé. C'est confirmé. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, du coup, je tiens à remercier encore une fois le président du club national des sous-traitants, Gabriel Chitende, sans difficulté financière. Je sais qu'il est à l'étranger. Donc, Chitende Gabriel, il n'y a pas mieux que toi, Gabriel Chitende. Qui dit mieux? Qui te peut, ya Gabriel? Personne. Et puis, du coup, je salue Dédé Makoso, l'exceptionnel. Idem pour le DG, Marcelin Chiswaka. Merci infiniment à Théo Zambrota Maseba. Pareil pour Fiston Boboli qui est à Kinshasa. Et pour finir, je salue le boss Ibra, Banque Centrale. Bien sûr, boss Ibra, Banque Centrale, qui félicite Jibin Piana pour le mariage de sa fille aînée. Nous avons également le message de félicitation de Niki Basuka Saï Nikamvrom, qui félicite Papa Chéri pour le mariage de sa fille, mais également il y a Théo Zambrota, sans oublier Denis de Bambongo. Il y a aussi Kulutu, l'aîné Ilondo Yainkoyi, qui félicite Jibin Piana pour le mariage de sa fille Daïda Piana. Ça fait plaisir, je suis Papa Chéri hier, tout souriant. Daïda Piana. Très bien. Merci pour tout. Merci Roger Gandou. Donc on se retrouve tout à l'heure au club atmosphère de Pullman Hotel avec le rendez-vous dominical de tous les dimanches avec Jibin Piana. Le 30 novembre 2000. Nabi, félicitations na Jibin Piana na maman Amida. En tout cas, Soraya, au sali biso pe batanti nos plaisirs. Pour tous on a bino ba na biso ba c'est kitoko bon, ba no kitoko. Mariage est qui très classe. Mariage est bon, c'est différent. Les Jibes sont dans la noblesse. Papa Chéri, Moukoulou. Jibé, t'es Soraya. Bravo. Bravo na Soraya. Bravo na maman Amida. Intérêt à bana et opprimé. Mais vous avez couple, vous avez sous-couple, mais vous avez des parents beaucoup exemplaires. Parce que beaucoup ensemble, vous avez intérêt à bana. Vous avez au Sarani Puna. Et dans ma Soraya, Daïda Moutabali. Papa ne m'a pas dit Dida. Daïda Moutabali. Daïda Moskitoko. Félicitations. Qu'on appelle Gladia Balaki. Pour mon Minou. Minou est concert à papa journée le 29. Le 29. Minou. Minou. Balé qui va pour Balaka Minou. Ah, Koto Daïda. Koto Gladi. Mais où est-ce ça va? Minou. Minou. Et quel souci? Je crois que ça va nous te kangama mike bongo. Baza ka bako mabela bolingo. Mais bonjour. Maman Denise, peu importe le rapport que vous avez avec la femme de laisser les morts enterrer les morts qui est caméré. À l'heure actuelle, vu comment les choses se passent dans le cadre ya mboka ya politique, évitez de vous afficher n'importe où, s'il vous plaît. Parce que Kamere, pour l'instant, ça a toujours été notre ennemi. Botambola kinzela moko, mais na minute banzela ezo kabola bino. Na minute oyo, banzela ezo kabola bino. Vous pouvez recevoir une invitation, envoyer de l'argent, envoyer faire part, mais trouver une excuse pour ne pas vous montrer. Pour na minute yo, caméra za na côté ya babinemi na biamboka. D'où mboka c'est votre mari. D'où votre mari. Je pense que vous êtes mieux placé pour le faire. Ne faites pas les histoires que le mari se batte au niveau de politique. Vous les femmes, vous attendez. La politique, c'est danger, c'est partout. La politique, connaissons Kamere, le danger est partout. Vous êtes notre première dame. Vous êtes notre première dame.
Comportez-vous comme tel. S'il vous plaît, je vous témoigne beaucoup de respect en ce moment. Vous êtes la première dame de la RDC. La dame avec qui vous vous affichez, Azali, moi, s'il y a ennemi, il y a République démocratique du Congo. Kamere, ça a toujours été l'ennemi Yamboka Nabiso. Ba ancien Nabiso tout baleka, ba lakisa biso par 1 + 1 égale 2 que Kamere est notre ennemi. Mwanase na kufa alakisa biso ke tobo sanaka Kamere te. Tolongola et regarde na biso na Kamere te. Ngwanda kufa alakisa biso ke tolongola regard na Kamere te. Que nous devons faire très attention à Kamere. Et c'est ça que nous sommes en train de dire aux Congolais. Que Kamere est un danger pour nous. Alors vous affichez à côté de la femme de Kamere, c'est mal aperçu pour Nabiso. Cette dame n'est plus notre femme à nous. Elle a été, atikala maman ya bana Nabiso, mais azagasusu mwasi Nabiso te. C'est une femme otoyebi intérêt na esike kendaka. Aza mwasi moko, elle peut nous trahir facilement quand il y a de l'argent. Yo, bino bozali mwasi oyo, outi na mobali na souffrance. Osala na Belgique, batutu bayebi bakoto témoigner. Oza mwasi oyo, oyebi koluka mbongo, olamukaka tongo ke musala. Mais la femme qui est à côté, c'est une femme qui est prête à trahir biso quand il y a l'odeur de l'argent quelque part. Voilà la différence. Azan a facilité à trahir quand il y a l'argent. Azatan a samoko ya patriote ya mboka na biso te. Mais yo zali première dame na biso. Na minute oyo, on a besoin ya ko respecter yo, ya ko zala sima na yo, to koki ko zala sima ya mobali na yo te, to atakaka yo. Il faut yo ozala ya biso, oza première dame na biso. Et si ka biso to mon ennemi, to ngi ko mono wana te. Et si ka to za na binemi, to ngi ko mono te. Moi si wana zaka ennemi national na biso. To atakaka ye na privé te, to atakaka ye na sima ya mobali na ye wana. O aza ennemi na biso. Bana n'a rien à voir. Baza bana ya moko ya biso. Baluba bazaka ba patriote, ba patriarcat. Donc bana wana papa na bangwa zalaki wana. Bana wana za lokumu ya baluba. Po baluba babwaka kabana te. Ekolo wana ato koseli bango zemi. Dès lors lobi ke zemi za ya bango. Nanu to mona muluba bwaka mwana te. Ata obozong saki na Belgique et si to ebi ke bakipaka bana bien. Oui. Bon bimi saki na mboka po akoma ki trouble fête. Oui. On a peut aux au courant. Maman Denise, peu importe le rapport que vous avez avec la femme de laisser les morts enterrer les morts qui est Kamere. À l'heure actuelle, vu comment les choses se passent dans le cadre ya mboka ya politique, évitez de vous afficher n'importe où, s'il vous plaît. Parce que Kamere, pour l'instant, ça a toujours été notre ennemi. Botambola kinzela moko, mais na minute oyo, banzela ezo kabola bino. Na minute oyo, banzela ezo kabola bino. Vous pouvez recevoir une invitation, envoyer de l'argent, envoyer faire part, mais trouver une excuse pour ne pas vous montrer. Pour na minute yo, Kamere za na côté ya babinemi na biamboka. D'où mboka c'est votre mari. D'où votre mari. Je pense que vous êtes mieux placé pour le faire. Ne faites pas les histoires que le mari se batte au niveau de politique. Vous les femmes, vous attendez. La politique, c'est danger, c'est partout. La politique, connaissons Kamere, le danger est partout. Vous êtes notre première dame. Vous êtes notre première dame. Comportez-vous comme telle. S'il vous plaît. Je vous témoigne beaucoup de respect en ce moment. Vous êtes la première dame de la RDC.
La dame avec qui vous vous affichez, Azali, moi, s'il y a ennemi, il y a République démocratique du Congo. Kamere, ça a toujours été l'ennemi Yamboka Nabiso. Ba ancien Nabiso tout baleka, ba lakisa biso par 1 + 1 égale 2 que Kamere est notre ennemi. Mwanase na kufa alakisa biso ke tobo sanaka Kamere te. Tolongola et regarde na biso na Kamere te. Ngwanda kufa alakisa biso ke tolongola regard na Kamere te. Que nous devons faire très attention à Kamere. Et c'est ça que nous sommes en train de dire aux Congolais. Que Kamere est un danger pour nous. Alors vous affichez à côté de la femme de Kamere, c'est mal aperçu pour Nabiso. Cette dame n'est plus notre femme à nous. Elle a été, atikala maman ya bana Nabiso, mais azagasusu mwasi Nabiso te. C'est une femme otoyebi intérêt na esike kendaka. Aza mwasi moko, elle peut nous trahir facilement quand il y a de l'argent. Yo, bino bozali mwasi oyo, outi na mobali na souffrance. O sala na Belgique, batutu bayebi bakoto témoigner. Oza mwasi oyo, oyebi koluka mbongo, olamukaka tongo ke musala. Mais la femme qui est à côté, c'est une femme qui est prête à yako trahir biso quand il y a l'odeur de l'argent quelque part. Voilà la différence. Azana facilité à trahir quand il y a l'argent. Azatana samoko ya patriote ya mboka na biso te. Mais yo zali première dame na biso. Na minute oyo, on a besoin ya ko respecter yo, ya ko zala sima na yo, to koki ko zala sima ya mobali na yo te, to atakaka yo. Il faut yo ozala ya biso, oza première dame na biso. Et si ka biso to mon ennemi, to ngi ko mono wana te. Et si ka to za na binemi, to ngi ko mono te. Moi si wana zaka ennemi national na biso. To atakaka ye na privé te, to atakaka ye na sima ya mobali na ye wana. O aza ennemi na biso. Bana n'ont rien à voir. Baza bana ya moko ya biso. Baluba bazaka ba patriote, ba patriarcat. Donc bana wana papa na bango azalaki wana. Bana wana eza lokumu ya baluba. Po baluba babwaka kabana te. Ekolo wana ato koseli bango zemi. Dès lors lobi ke zemi eza ya bango. Nanu to mona muluba bwaka mwana te. Ata obozong saki na Belgique et si to ebi ke bakipaka bana bien. Oui. Bon bimi saki na mboka po akoma ki trouble fête. Oui. Wana pe toza au courant. Voilà, de retour na bandi ebela batuto ti kolanda awa ebele batuto yoki Roger Ngandu makambo autaki koloba. Internet eza kozika Zaire eza kotumbama ebele abatu baye balobi ke non Roger Ngandu ayaki kofinga batu ya Werason parce que tant toloba bongo biso moko tomonaki biso moko tolandaki makambo ndenge esalemaki. Gladys Ngiama autaki pe kobala biso nyonso toyebi Gladys Ngiama aza mwana bongo ya Werason. Alors tango abalaki tomonaki Sankara azalaka pe porte-parole ya Wenge Mizika, donc azalaka porte-parole ya groupe ya Werason. Alors Sankara amelaki ayaki komela masanga se komela contrôle ezalaki teti ake komisubela na bilamba likolo komisubela na milamba parce que alangwaki makasi bato bakangaki ye ba photo. Alors eye kosala ke na mariage oyo ya mwana Jibe Mpiana tango Roger Ngandu alekaki na émission kandenge na variété alekaki na madame Mami Ilela bandeko nanga na kosolola eye kosala polémique ya makasi ke non Roger Ngandu abandaki kofinga Sankara ke non feti wana feti ya bango feti ya ba Werason ezalaki na désordre makasi ezalaki talaka na niveau porte-parole ya groupe ya munene akende komela masanga amisubela na bilamba bandeko nanga. En tout cas eloko kanga na koya koloba premièrement toyebi ke papa na papa Werason na Jibe bazana mo matata moko ezoleka mais bana na bana bazaka na relation na bango ya kitoko.
likolo nango kozala na relation ya kitoko mama na mama baza na relation pe ya kitoko. Tomonaki na feti ya Gladys Ndiama mama na biso Amida Shatir était présente azalaki na feti yango pe ya Daïda Piana. Tomonaki pe mama Sylvie Mampata azalaki. Donc polémique oyo ezaka polémique oyo biso ba fan tozoti yango biso na biso, mais ceux que tali ba famille baza na bango ata na tawana ya polémique te. Lelo toyo komona pe bato mosusu bazoloba ki non Daïda alataki kitoko koleka Gladys, feti ya Daïda ezekalaki bien koleka ya Gladys. Donc comparaison moko ya makasi ekomi kokota entre ba feti o mibale la famille. Eloko penza nga na kolinga koloba na tout ça ezaki biso ba congolais PR mosusu totika kindoki ya 12 heures. Totika kindoki soki bato bango moko bazosala comparaison te biso toza banani toya kolinga kokabola bango wana baza ba famille. Lelo bien sûr wera sona JB Piana moi matata si ekota, mais baza bato moko de nature babando yokana, baza bato moko de nature babandaki ko collaborer, baza bato moko de nature babandaki ko solola moko ya bien. Ezate que no ko solola moko ya mabete, mais ko solola moko ya bien. Alors na ba makambo yo Daïda lata kitoko, Gladys lata kitoko, bango nyonso baki ko bala bango. Olie biso to sepela to zala na fier ya koloba ke non bana na biso babali, mais biso tozo se permettre pona ko ya kolinga ko banda ba critique moko ezangi mutu na makolo, ba critique moko ya buzoba yango biso eye ko vandisa biso, mais ça n'a pas de sens. Nana zoka moi eza ba makambo susu la famille photo lobaka eza na makambo susu ezoka musaka biso ovandi penzo lobi congolais penza na mutu na ye mayele ezalaka to ezalaka te, parce que ndenge to mona ba analyse bakomi ko salela ngo pardon Nzambe